bato baye barate ke falaka na ndako te na cité du fleuve na ya na vidéo wana Kabat bazala ne te Charlie Prince Charlie Prince Charlie Prince Gaulois Zoba Warrior Oye ye mutayela biso vidéo yake na ko vérifier na cité du fleuve que fali awa na ko filmer fali azaka na ndako te awa na cité du fleuve o ba fundaka nga ko ta prison. OK on se comprend Gaulois Zoba Warrior Oye nani o atindaka ye fere ezaka ba base na ye moko. OK ata vidéo ya sala ina porta lopango na ndako pesa futela wana eza ba base na ye ye mo luka base pa monike azaboyi ayo kita aza ko kita. OK so susine zani ba ko otanga kombo na ye ba lobelaka ye bani to kuna tangu to kotanga kombo na ye pa pamba te po eza erreur grave biso ba bima awa mishka bima a finga fere au sakana te est-ce que mona ba va répondre qui pangote bon on a constatation bon ngabo bimisa album faut boluka ndeni boko bimisa album batu ba longola makaniso ba tchaka ba comparer hérité na vérité photo ye ba ke na mboka oyo ezala ba mise musu baza pro gouvernement ba mise musu bana bango pro gouvernement te. OK on se comprend so na ndule na ye akobenga ba vie na ye ba ya faire oyo la na été ba biloko tu bino bo beta wana problème ezate biso to wana le logo moko archive. OK minute mikolo za lika mon archive obeti o na beti Parc des Princes archive na beti o Wembley archive na beti o Bercy archive. National golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mabina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Merci à l'internaute tout le monde partout dans le monde la concept Touch TV votre chaîne d'actualité. Merci la confiance et fidélité. Vous continuez à s'abonner. Nebozo Salongo du jour au jour. Alex Ngando, moi na Moulouba les Benjamin de la presse et moi na maman. Autrement dit moi na votre serviteur Naza Wana. Car pour nous c'est nos boulons. Encore merci à Merdika Mbeke derrière la caméra. Chef Fenech Mokondi la réalisation. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo et papa Audace Milandou. Président Jacques depuis Evry, Otala Bisso, un grand merci à toi Patrick Trifazé, courant la Chine, Guy Bokopolo, Koudei jamais raton Landa Bisso, Namoni Lissous, Olivier Nzingitz, les pauvres de la ville, pourquoi pas l'ingénieur Dominique qui a l'anda Otala Bisso depuis Luanda, car on a bataille de Bomotozana, héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, et nous a invité, tout sur la naïe, par rapport à l'actualité sur Internet, tout sur la masola, faire égaux la dynastie volume 2. Évolution dans le héritier Iboula à plateau. Merdika Mbe. Fongolanga déjà nous aura invité héritier Iboula. Bonjour. Bonjour Alex Ngando. Bonjour bandeko tout ba Rolanda biso na concept. Nena lobara o ezara na parler nanga. Donc bandeko tout ba rotala biso. Merci na papa Audace. Motema ya maman Afi Milando ne ba Rolanda biso. Merci vraiment papa Audace Milando. Nenga ba da charge à champagne. Pour l'anniversaire lundi déjà lundi le 24 pour nga raté nga na sota raté on nyonso na na rande na fêter dans le 24 juillet go raté te papa Audace bouteille na champagne na osimba ngo osala nga kitoko na eleng merci na eux puis merci na restaurant biso na biso 5 étoiles pas vient na biso Sims bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon soko lingoli ya bio moi tour na ville à Lyon et ça la bien ya Bruno Lubika mbongo ya propre pourquoi pas motema ya maman Linda merci à Yannick Kayenga la vraie monnaie invisible merci na bandeko tout ba kotalanga depuis Lubumbashi le président Soubiri Kazubu motema maman Kabange Ndaye Marisette na pesio ba mbote Doris Somo motema Igete Somo na pesio ba mbote pourquoi pas Gabi Kabila motema ya maman na biso Esther Kabila na pesio ba mbote balobi les chinois congolais et ma Somo
motema Bernadette Masenguna ko sentir yo te zanini Arsène Katelo, père des orphelins, motema Raïssa Katelo, sans oublier Alain Kanyama, le communicateur le plus influent depuis Lubumbashi. Kalaming te toza na Lubumbashi avec l'artiste Ferregola. Donc Bouka Kamalondo. Héritier Boula, certaines ni Ferregola na Goma. Ouais, l'artiste ana kata Goma, a un concert privé, betama lobby à mariage, bat ba monaki en tout cas concert illégal kitoko. Oya biso to la tisaka. Biso na concert privé to bimisaka. Moi ba photo, moi ba extrait, moi balance ezanga raté. Et ate que jogo na pesa mbote. Ezate que au mona ke mutu mususu arabeta concert privé ngo akebo ya bandi obina bina na ekaka. Dans va tcheleka musique azo sauter na miso bat. Tu fais vraiment la honte de la musique congolaise. Il faut oyemba, ba ebi oyemba. Sans inviter tira la inviter. Biso ba concert privé et bima. Moi ba extrait ba nini tout et tout. Et là que ça que artiste arotika empreinte. Buka volerait du to ko faire azana déjà. Je crois le lobby ba ozali na Kinshasa. OK. Dynastie volume 2 tu bandoze la on va bandoze la peut-être que tu rozango na bon moment stade mais stade betami. Stade senga mu pepe nango. Stade de Martyrs na mu pepe nango. Dynastie volume 2 ezana mu pepe. Ezana mu pepe nango. Donc on va sanctionner tous les deux mu pepete. Quand on a tout ça l'explosion. OK. Papa, on peut pas stade na dynastie. On a moi muso zo utali kolo zo mi bua katanga yo ka volume 2. OK. Ya on moni ke faire à dosaka habiter. To beta no stade de Martyrs, dynastie déjà Silaki. OK. Dans Maramou tout et Silaki. Tout donc voyons baccès attends na minute soyo na 200 000 no fera yemo ba yembote. On to yemo malibanda. Bon on ne peut bimi libanda. Libanda dynastie. Na minute soyo Maramou tout eza na maboko. Ya Sony Music. Yene muta ko décision ya rocha date. Ozoma Sony Music na minute oyo ba ko sepela na faire ya nenga ko sarante pour album volume 1 eza ko tekama. So ba ko mona che to bimisa mo volume 2 ndi ko casser volume 1. Or artiste nenga zana ba mélomane na ye ba mourir bonne musique ba ko zela dynastie volume 2 ba ko somba ngo pour faire azula bango disque na bango ba ko zela disque platine. D'or te mes platines. Te mbala moko. Album d'or. Ba no malem. Biso to bon kasi ba mso azongo bongo te. Ba mso sauter pe kama mo pas azongo te. OK. Donc faire nenga zawana na minute oyo ba golo ba nga ba pese ka disque platine. Ça disque d'or mais nenga album me ko teka ma papa. Depuis album e bima ti lelo zalaka na Amazon France. Ti lelo. Et puis ba mso mo lo te faire fa kabona na Sony. Na maramo Sony on sala faire. Sony olinga kuta kata contrat na ferry po balinga déjà ferry faire za danger na minute oyo danger ferry na minute na koloba ba producteur nyonso oza na mbongo na ye soko che on veut produire ferry o récupérer mbongo. OK. Okozonyisa mbongo Alex Ngando. Et ça normal parce que faire artiste à Mouket. Na lobi na biso na minute oyo ferry tout fait tout flamme. OK. Donc pesimbombo boy place tout faire au tcha lokolo ba. Bo sepeli. Tana braza des yeux sous lumière. Roga kuna mutalikasu keba. Mutalikasu keba na yo keba. Babilo musoro loba na télévision, il faut reba ko gérer. Et là on y roga sala o eleti ferry. Vraiment. Roga beta combien de salles mythiques na poto. Roga wana. Oyo tanga kombo. Beta combien de salles. Keba biloro oyo roga sala faire sala voilà to kota la ba détail wala petro ya tenga na ka mabe tekene na malem betalo li solo no beto la petro ya place wana donc c'est un peu ça dans bandeko tout so chelar na yo o récupérer so be produit l'artiste fait rigoler so dynastie ndenge yo apparemment ba communicateur a fait rigoler to zelango kaka ne oyo to et releka ne dynastie bimaka na 2023 je crois na début 8e mois à dynastie Febimo. Parce que déjà ba flash ba moni ne presa la li na ye. Donc là on est là que donc on a dans 6 musala. Sony maison de production. Chadat. Bon ça va pour parler na artiste. Date peut des ali. On a bien na date. Mais moi na lo bango na TV ezate présent officialisé. Donc on a bien na date mais ça va officialiser le toya to lo bango na télévision. Donc c'est un peu ça. Et qu'on raté 2023 te dynastie robima 2023. Bato ko ba email banzema muteme za robeta bato ba pese ba mbonga mabanga miteme ko beta vient nga papi bola depuis Irlande otuna nga bi
bosa mboka abi ibula bore ko bimaka na ese zala calme posa na libanga na ye na ese zala calme bo sepela donc c'est un peu ça bande baza mutema rotita album ba ko la dynastie volume 2 album du moment au Bill Clinton a rata donc ça dégâts dans Bill Pendel longo penza ko ça ka toyo album bi marata déjà arata yo sola mabe na faire batika yo OK mais faut za musika te papa ozananga bien toza bien wananga faux toza faux eza ma musique musique église te au milieu du village te église te so za chaud so za froid to ke nango bongoti bande ko baza mitema okita album mais obimaka la mingi te donc c'est ça to ke nango bongo Ritse Ibula au lobi ke faire gola na goma nde to moni ba extrait ya ba vidéo monda mundamu ba te belé ba loba ke bino bola kisika ka stade du martyr VIP ya Pullman etika lo mona na ta flash ya mukete c'est baba ndoki na chaîne nanga na salaki direct ya Pullman na to ko façon po ba déclarer droit d'auteur maintenant ba image musu na filmer bo écoute na monter na côté on est déclaré na faire ego la production pe zalaki mais ba loba ke ba mona ba image tendeni biso ça ba live et puis concert na concert à mutu ya mo ke ba signaler ya biso pour un type on a posa ba image na on oteka ba image na ye et ça concert on a tout na ba journaliste ben na rotanga ba kombote ba image bimité ba journaliste Alex 40 stable papa na kata chapiteau faire ego na moto azanango et puis même makamusuna ko loba te ka producteur wana ozo tambola o produit faire kala mingte na showbiz soka zwati échec ya chapiteau combien plus fort ta bin c'est souvent le produit faire ego na showbiz ezaka ba bilobe aloba ya batu bolanda faire bolandi faire na masamba débat boye na chapiteau boloba nini tant ça faire obeta ba concert eza ko monana o eza ko tikala mais bino ba concert obeta e monana raté concert à chapiteau moi j'étais là concert ezaki plein concert ezaki plein bato bazaki belé boyo batambongo bazaki te ba ministre bazaki te yango faire asa na gouvernement ezaki no faire obeta concert ba ministre faut ba ebelé na ndeni ministre a Monique a rolata aroya aroya faire abeta ndule bien na kena na paye bien zaki 200 à 300 na leli ko tik bo yebo alata mwana poto ayebo atuninga me ba bien na ba oteka na batimo ba ninga bateka na bien 200 mais na mwana ngo ngabite yango na kaka otenga bi poussa liboso na barrière au somme c'est pour na ki paye bien $200 à côté to fanda une table moko amelaka ba Schweppes na ye asomi billet 200 mais na kata ba Schweppes bat musu ba whisky ba sa ba folie na bango to vide nous to koti atmo pour esengo ezaki 3 heures so bino boya na TV ko lobati yote concert ezaki mpiaka ya wapi concert ezaki bat ba kota ki ba papa concert à 200 à 300 bat ba kota belé bon 40 tables batika bilobela mais Ritse Ibula est-ce que to koloba pena Kinshasa ndezabwe ezaki na mutu mo pa kanga ville ya za mo konzi obeta ba concert na ville ndeti nani tayoza musicien ndeti nani kasi parce que tolandi bande ko belé DJ Abdul lobi papa Shiraza numéro 1 yebena kanga ville après c'est Ritse Watana beso ba Ritse na faire fara na ville et Ritse odunda faire rigole héritier fara na ville odunda faire par rapport à quoi faire azana club d'amitié faire azana ba club d'amitié faire azana ba club d'amitié to sala association mobo moto na William Bis na katikata mai te faire beta na musique ala et ataka musique to kangami to beta yibale mobo to silisi to beta concert faire sala makambo wana te ela ba miso ba sala makambo wana te basali papa chéri to bida yake na mokonzi na ville wana abeta ndule faire pe abeta ndule on comprend mais ce qu'on a terrasse même wana et 6 minutes 6 minutes club d'amis à la raté OK on son été faire abeta ndule na ville biso abeta ndule na ba Oliver Tar ba beta na Rotana ba mona batu batima Rotana ba Oliver ezala to moko to mona bango te biso to beta ba concert musuna ba millionnaire wana au moins na sankara na mutuka leti sankara to finga faire lobi mais alega o tester tala faire ça la plaie biso to tinda ba tout concert à chapiteau na Pullman na mona yo robot OK ba contrôler makambo faire mais na ba concert na biso to yaka te
Au moins, on a fait une salle d'attente, c'est la moutouma dans la chambre. Ok, rien. Ben, on surveille, bah, concert à faire, on les gagner. Pour bah, on a des missionnettes, na bango ba bota mabasa na ba TV. Mais bango ne ba beta ba concert ba tira la romo na ba ta faire te ba ya. Mais so ba lukarani na vie à faire. Bo benga kaza local. Sotan ba lo ba keno, bo zu faire, bo héritier. Ah. Moi pe bo sala polémique, moi pe bo kamusa ngai. Héritier ale ka faire. Baba na ba uta ale ka faire na wenge musique à maison mais. On se comprendre, aza vie na ye ou a conseiller héritier. Si héritier sala orchestre, m'encourager à faire. OK, Zala makas. Et simba. Ngamo pe yano na longwa kuna ba finganga. Donc le maté. Zala courage. Bato mama ka musu bato ya koloba na TV ba changer ba langage ti. Ba traiter faire ba traiter. Maintenant ba mema ko héritier. Combien plus fort héritier finga wera? Héritier travaille sur na joka te poane. Joka pese héritier comme le Mahatma. Basale mission mon aboati a tumba wera osaka na te. On se comprend. Bande ko batika ba comparaison héritier boko comparer héritier na ferité. Donc ils ont boko comparer héritier na ferité. Mais si ko n'habite na bengo héritier beta maintenant par rapport à te polémique te héritier wa te faire ba ko sa polémique héritier te. Héritier bi ki on a vie nanga. Faire pas bi ki on a petit nanga. Polémique non te saka que non. Bato bazalaka pembeni. OK. Yo lingo yo tika ponde ko moka loba ba nepo. Eza na ba bilombo émotion musu photo e ba ko gérer yango. Biso ba bima awa. Mishka bima a finga faire au sagana te. Est-ce mona ba to répondre? Ki pangote. Bon on a constatation bon ngabo bimsa album. Faut boluka ndeni boko bimsa album. Bato ba longola makaniso ba chaka ba comparer héritier na ferité. Héritier beta musique ni na latine faire pas beta musique na ye neto lo baka chaque muto ko mema mikumba na ye donc konsumu to kasinwani na mopanzi na ye so mo neto lo baka ke mbili batu mbili buzo bato ba rebele ba osala ka buzo ba pe bele na télévision. OK bango ne so banga ba kotsa ba biloko mobe entre faire na héritier. Faire héritier ça maramna ye faire pas ça maramna ye c'est tout. Photo yeba ke na mboka oyo ezala ba mise musu baza pro gouvernement ba mise musu bana bango pro gouvernement te. OK on se comprend so na ndule na ye akobenga ba vie na ye ba ya vie fo bozala ko ba musu ba ko bondela bato mais papa mutu pas longo na parler à laver ayeba sombi billet $300 $200 côté concert na mais faut betela bato na maboko ti ba artiste bongo. Bato bele bachaka makele awa ba beta ba concert ba 300 ba 200 ba beta faire un beta concert na Rotana $100 première fois faire un beta Rotana tout na bato Rotana ki acha micro na Rotana ba oka musique pe ba mona plein na kati faire a wela na été ba biloko tout bino bo beta wana premier zate biso to ra na loko moko archive. OK minute micro za lika mon archive au beti na beti Parc des Princes archive na beti Wembley archive na beti Bercy archive to kozonga na archive to kati to comparer tant biso to beti est-ce que son na ye plein na ye na intel kokani. OK to kende bongo ba beti leso ba concert a kosa le kati to beti ka to l'équité to beta to tika na empreinte. C'est ça ce qui est important. Voilà, c'est ça ce qui est important. Héritier Boula tolanda na ba média to moni ne ko na biso Charlie Prince o wapi to ibare pa ndoza la trop ko to faire rigola a sali vidéo pour dire oye mela ka ma ina la question ba boketi lelo c'est la vie waria oye Gaulois Zoba ayi ba traiter ba Gaulois ba Zoba abi pona ko kota kaka na entourage à faire il suffit que ça la émission mo au fin kaka artiste mo quelconque bien et s'il va recruter mon entourage yepe fingaka aya on dépend na tout na soki yepe Charles fingaka avant kota na entourage à faire afingaka na habité na loba yepe fingaka peut-être finga photo zo na archive omoni mutu soko opandi sango ke mwasi nanga azanumba na otikala ko bimana ete ta na kanga na Lex na kanga na X na kanga na Y na kanga na Selija to na kanga na garçon Mobutu Shiko Lembo Bama
to na kanga na junior walibi ozo comprendre soko soka yo moko mutu wana oye lisusu Alex neni ko bika petana to zonga na tie yo lobani bozonga ni na ndengo panza sangwa mabe ya fi oyo te soko mutu wana ko mi ko tangelo ba bien fait à moi si wana c'est que akomi ndoki OK po yo moko teki image ma be ya mutu bato ba yebaka te ke falara na ndaku te na cité du fleuve na ya na vidéo wana ka bat bazala ne te Charlie Prince OK ye mutu ya biso vidéo ya ke na ko vérifier na cité du fleuve ke fali awa na ko filmer fali azaka na ndaku te awa na cité du fleuve o ba fundaka nga ko ta prison OK oso comprendre nani o atindaka ye fere ezaka ba base na ye moko OK ata video asalaki na porte le pango na ndako opesa futela wana eza ba base na ye ye moko oluka base po moni ke aza boyi ayo kita aza kokita OK so susi nezani bakoma otanga kombo na ye balobelaka ye bani to kuna te kutu akotanga kombo na ye pamba te po eza erreur grave omo ba mise belé na minute bakomi méfiant na ba journaliste tozo pembe na ba mise pona ko frôler bango te pona ko lia fromage za munoko na bango Charlie Prince Tofani awa na kwa tondi olela nga cop na ngebeba depuis na ko soutenir fait mais ba uti Nigeria na ferry na ferry nga cop na ngebeba mais ba uti Nigeria na ferry oyi so cop ne beba par rapport donc ezali ba plan na ye o bande ko préparer depuis Charlie Prince ali en héritier OK yo mona ta mishka lega fini héritier a fini aleka fini ferry yo mona de Charlie aleka pas répondre côté héritier aza mise akenda ke koto atongi ferry soka ye koto atongi intel c'est sa vie adora songi 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 nyonso makambo tozo beta wana biso to Laurent Tendance te OK mutasala choix ko Laurent Tendance c'est ferry gola mo na ba bureau na ba proche na ba bité communicateur ya Stade de Martyrs Laurent Tendance so Charlie Prince au côté keto par rapport à nous tandis que héritier organise Stade de Martyrs acha communicateur na ye ya Stade mutu mususu a organisé conférence de presse na batu mususu mais le lien en héritier voyage en héritier pourquoi pas héritier tchatio c'est ka yebi comportement na yo OK azana salle comportement à ta place zo lo bana ba warrior oye yebi combien de fafinga ba warrior so le lo ba golo zoba donc on lobi golo zoba directement fini autorité suprême ba golo na ba gladiateur Ferregola. On n'est pas là pour nous répondre hier, toza wana te pour nous répondre mutu lokola Charlie. On moni na ndena zoarai. Fait nanga. Le king. Eh bien le king. On a défendu fort. Na bitumbe bele wana na boduga. Ya ba demer défendai. Comprendre? Mettons on luka bitumba. Zala pe na ba soldat. Pour abilo musu ba ko lancer yo et bouger loketo. Hein? Eningisi mabele. Eningisi yo mabele. C'est ko kutala na zelo simala nzoto. Kwa bi wa ya ye ata bitumane prêt. Biso to lo banena micro. Bato ba lo bakao ba respectaka éthique et déontologie. Oko bimato sala oba no finga ba no benga bato ba zoba. Asala challenge à Médét. Alingane fali makasi. Alingane fali. Quand banya sala ba sambla nda ba. Asala ne ngo sambla ya copt. O tirer ka bayaka moni ayaka na motema ko fonga mate pa ferry. OK. Souvent na zaka na posa kota ne na kati ya bureau ya ferry. Aoma ko travailler na ferry, bureau. Ya mo traiter ba bureau compétent. Mon na ti lo kola zala kuna. Il n'y a pas de côte siko na kati biwa faire. OK. C'était ça son souhait. Mais ce qu'on fait dans une minute de protéger l'artiste et faire égola. Tu as possession n'importe qui t'a poussé un peu à faire. Tu as sur barrière, tu as bloc. Tu as sur DG Blaise épaules, ba Pichu Botoko ba nani ba Christian Ngani, ba maître États-Unis, maître Jeep, ba maître Maïs, ba maître Guy, ba maître Nzoube, ba maître Boloko. Pour protéger l'artiste et faire rigoler, pour renforcer la sécurité. Et à n'importe quel journaliste, n'importe quel journaliste était à repousser à la paiement à faire.
ke bapesa ye mission aza lisu te. Aza lisu te po tomoni lelo ke non bato ozolia na bango bato bakoboma yo. Bato ozolia na bango bato bakoboma yo. Ya moi napesi pe l'autre raison oko vivre te na mutu mo boye o alinga ko mingi okalia ko se vraiment na vivre ta na mutu na yebi kalinga ngati. Mais na mutu nga na mona kalinga ngati. Napesi na l'autre raison. L'autre non. Fali na message à loba. Napesi raison na phrase wana. Ba charla olia na fere. Biso ba benga awa. To pa na ye. Ba bengi fere o ke pa Moïse. Biso bia biso do dia na biso te. Akota lata bila mama de mamutu wakenda. Alandi. Fere benga ye. Akei. Wa fere mo benga ye. Abengi ye. Ya ko accompagner nga. Ayebisi nga pa bike non. Le mutu abengi nga to ke to accompagner. Otina karaki. Na faveur à faire au tela Moïse Mbi micro. OK. Yo de senga Moïse Mbi émission. Pour ça la peine émission té apparemment. Nan Moïse Mbi a ça la émission. Voilà. Rare. Mais si quoi profiter pas faire et content la carrière na. Mais so muta bongo lo ba sela nga nini yo ni ba sela netini. Yezara musicien. Azonga la koyemba. Amona pas sur la musique. Ni mola muta dikasi. Bango mi baleti baza ndenge moko Charlie pour ça les gars on a bimisa album ouais pe nkenda musique ya pasi tango zo ko finga ba tout tango yo ba n'importe quoi wata na ba fan te mais ba gola o lolo finga na ba sombela au carburant vraiment ba gola o lolo zo critiquer ba foutelo na ndaku ba gola o zo critiquer on ba foutelo na ndaku. OK merci ko. Voilà, merci beaucoup Héritier Boulato, je tiens déjà le 30 juillet awa barbecue remerciement à faire rigola. Bon millennial ningi pour l'événement le 30 juillet. Donc faire un tabet c'est la barbecue. Compagnie Nandoule, l'artiste tabet avec ba poulet na ye. To seplana bango ensemble là comme ça remerciement pour na 8e mois awa ba kota malamoko États-Unis. Ba zonga lisusu voilà. Moi, je suis effectif à bateau pour pour ça, moi bien, il y a le 30 oyo faire à ici ba Gaulois, ba vacanciers nyonso ba obayaki, ba outé ba poto, ba ni za chonga $20, ba ya to sepela ensemble pour ça la biso vraiment kitoko. Merci beaucoup Héritier Boula, va retenir nini. Voilà, passage nanga donc ba tu vas comprendre le 30 juillet oyo. Le 30 juillet oyo, tozana na barbecue en tout cas, ça la biso kitoko. Na eleng bato baya vraiment ebelé et puis baza la conscient bazela album na biso Dynastie volume 2 et ça la vraiment kitoko bato tout balandi Héritier Ibula. Mon numéro c'est plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 so béni aux vraiment Héritier Ibula. Merci no Alex. Voilà, merci beaucoup Ibula, merci na batutu pour vos temps à la biso encore merci na Marika et Ozaki na Mabilili, merci na maman si maman solo ya papa Audace Milan chef Fenech Mokonzi à la réalisation. Un grand merci à toi en boutique dame, merci infiniment à boutique dame et bijoux mola tona kanda ade circa savou donc ba rivage pena bana basi tout au balinga rola ta chic classe to kutana na kanda ade na bijoux mola to circa savou wana pona bana mibali to kutana na méga top na Inza A63 et papa Blaise Micho Mounesus méga top na Nyangwe Sano dans cette référence arrêt major. Merci à toi Junior Munga la prêtre Serge Kumbi. Merci infiniment na Meshak Masikini prêtre sans de fête en Talabso depuis quelque part. Un grand merci à toi mon vieux papi moi la carte qui garde mon vieux Guilain Lucinzu. Papa na Guiliana depuis Cape Town Orlando Abisso vous a tellement belé Alex Ngando l'ami à trop JBL Kadima Moutemaya Louis Coq parent canadien 2 fois parent canadien JBL Kadima big dédicace na yo na moni lisusu Ati Mwamba Jérémy Nzaz la foudre mon président Liwolo ya Bawelos Gloire Mayala motomoko bien Gloire Mayala Mayalos motomoko bien bambote nos places aux hôtels Abisso vous êtes tellement nombreux Alex Ngando l'ami à trop vous partagez vidéo ba commentaire ba j'aime et ça la Abisso bien quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine ciao.